Photos en main, cris de détresse sont là les images qui ont dominé l'ouverture de la plénière de la session de mars, ouverte ce lundi 29 mars à l'Assemblée nationale. Ces élus du peuple dénoncent tout haut le massacre perpétré à l'est de la RDC. Tomoni mutumo lokola Jean-Marie Kasamba zote na télévision azoyebisa yo Kabila azali mutu asanga lubango toyebisa Jean-Marie lokola Jean-Marie Kasamba ozali ke o Kabila azali congolais Kabila azali congolais mutu asanga lubango ayaya attends il de paix c'est FIFA il de paix c'est FIFA toyebisi Jean-Marie Kasamba toyebi bien télévision ozali nango ezali oyo tobengi ba matériel ya NTNCD toyemo asalaki na République démocratique du Congo ba congolais mutu bakufaki nyonso wana bosiko tangana imprimérien alobi nga azalaki na ngai na vani na nga na Rwanda Kabila azalaki camarade na nga totangana ye mutu abengaki ngai aye na nga na Kinshasa oyo tosalaka COP wana ya nini ya koboma bandeko no congolais ebisi bino actualité politique bolandaki Papa Mbosso Nikolo bobetela Papa Mbosso maboko Papa Mbosso c'est FIFA Papa Mbosso bisika azali nzamba pambola par rapport à nini combattant Papa Mbosso a dévoilé bakatu o Jani Mabunda Vandela oyo Minako Vandela bayebi bien na ba député mususu Papa parler du peuple comme ya bakor tant Papa Mbosso aningisaki bango lobi ete tozotanga bakombo ya bato basutela ba groupe rébellion na yebisa yo ba député mususu baningana kina kiti ba mususu batelemi ete kosala la déclaration pourquoi Papa Mbosso pourquoi ke kotanga bakombo wana explicité parce que j'ai entendu dans la déclaration que le président de l'Assemblée aurait demandé aux honorables députés de l'Est de quitter les groupes armés. Non, parfois vous ne l'avez pas bien compris. Honorables députés, comme vous le savez tous, la situation de l'Est plonge et va dans tous les sens. Chaque personne a son interprétation. Mwana mamba Mambu maso bele combattant tozoyo kate mwana mamba mwana mamba Mambu maso bele combattant bonjour combattant bisiko ozali mibetela maboko na goye biso ndenge mibetela maboko il de paix c'est FIFA combattant tozoyo kate il de paix c'est FIFA Fachiba combattant nazala longonya nazali pe na sai lobby totelemelaki ndeko José Makila awa na parlement tant nazoyebisa yo bolandaki ndeko José Makila ke le plus loin ya koyebisa bapachi na lingete biso to bengso na Sénat mais bapachi na lingete alobi nazoya na badossier nyonso ya kala il de paix c'est FIFA combattant la bala lobate yaya nazoyebisa bino bovanda calme tolobaki ete biso tozo soutenir papa Gilles alingete parce que a rappelé biso ete bamiyibi nyonso babatama na Sénat vrai faux toyebi Kimbuta azali moyibi vrai faux toyebi José Makila moyibi vrai faux Moïka Sanji moyibi vrai faux combattant yango landi oyo tobengaka papa yango toyesabino na RDC opposition eza te bamembre ya PPRD balobi oyo Kabila azwa porte-parole ya opposition bino moko boloba esa Kabila alobaka komata tozotunana eske Kabila alobaka obi alobaka te parce que l'Assemblée nationale et conseil Kabila yeboko alo
autaki kokende na Sénat alati kachine alata kachine kutute atikala koloba te tolandaka même tamumwa bayokisaka biso soni yazali mokonzi ya Kabila Kabila azoya ye azoluka telema yaya toali na droit ya kochanger classe politique na biso mais tozoyebisa basénateur soki bino bobengisi Jules alingi ete na Sénat yeba biso na nsima ye kombata tokokende tokokende te biso peuple congolais tolobi tokende kotika papa Jules alingi ete ne makambo tozoya pe soki tomoni moyibi opération toyebi pa parce que biso tokende le plus loin ya kolimbisa même bato ape perde tomelisi bango babibero me oyiba oki obatami na Sénat kasi biso tobosani masumu osalaki luvuni tokoyeba bino ndenge boyaki kopie na République démocratique du Congo yaya nayebisi bino actualité politique bolandaki Papa Mbosso mikolo bobetela Papa Mbosso maboko c'est FIFA. Papa Mbosso bisika azali nzamba pambola. Par rapport à nini combattant. Papa Mbosso a dévoilé bakatu o Jani Mabunda Vandela. Oyo mina kwa Vandela. Bayebi bien na ba député mususu. Papa, mutu akoyebisa ngai Lusha Filimbi bazali parmi ba parti oyo etelemaki pour le fisc ya ko combattre peuple congolais. Baso disere biso ba président na bango nzoka. Bato mutu azo former ba groupe rébellion na S bazo ko disere biso na ba parkan o Lusha Firimbi nzoka ba groupe wane uti na rébellion ba rebelle aba yeko disere biso on a république papa une paix c'est FIFA viva yaya nazo efsa peuple congolais biso to fini Katumbi te biso to rappeler Katumbi nde azalaka congolais atikela biso makambo ya Congo to yebi ndenga azali wana azali mboro yaya eloko nini Katumbi asali na Katanga faut être ya rappeler biso peuple congolais ngana to yebi bia biso to yeto a soutenir Katanga tuna na Lubumbashi soutenir bango na nini atika ni école ni o to bengaka ni hôpital ba pression yango wana eza ya kopanzana yango toyebisi ye bisika azali asala discours te epa na biso ekozala ni le sa sans effet ayeba ndenge azali wana azali mboro trois passeport yoko rappele biso est-ce que nakoki kotuna bandeko nanga baza na nsima nakoki kotuna bapapa nanga bakulutu est-ce que papa yo azali na trois passeport azali na leso kopesa biso te ide pese viva lobi assemblée provinciale ya Mbujimayi bakomo créer pétition pour na Maweja Junes bazo créer oyo tobengaka pétition pour na Maweja Junes Maweja Junes toyebi bien oyo tobengaka na bureau na ye toyebi azali mwana ya palais mais toyebi si ata la nsima azonga nini aluka moyen changer cabinet na parce que bayesi biso atie bamukalengaka bongo mukalengaka bongo wana azali ndeko ne propre ya occupé côté ya ba mine ya diamant le fils ya diamant ke na côté ka libanda toyebi si Maweja Junes bisika ozali ke keba shima ezate français pe na monoko yaya la minute oyo bozali na ba information même na cité partout bino bozali mais bolobela yango te awa bolandi ba prix ya biloko ebandi komata mais dollar ezaka esika moko boyete combattant combattant na loba te nayebi bien ba prix ya biloko ebandi komata ba chinois ba indien bazo batisa ba prix ya biloko savon oyo tobenga savon brillant même savon les coques mais bozali na yango totuni bino ya école de formation bolobi yaya une paix c'est FIFA biso tokorapele mukantombolo d'ici bientôt toyebi dollar etelemi na esika nango mais si na CCA baopérateur économique ya biso lokola bachinois bapakistanais baindien baétranger nyonso bakomi kombatisa prix ya biloko ya sucre oyo tobengaka ya savon bleban tout nyonso bazobatisa na CCA yango nasengi oyo tobengi baconseil ya chef de l'état boyeba bien bozoyede bokonza mboka
D'ici sur le terrain, il fallait Binobo sur le terrain. On fait fier à prix à Biloko. Ah, vous voyez bien sortir le gouvernement dans le limité. Mais Biloko, vous sous Bino, ils ont échappé Bino. Yango, tu es Bino. Tokozana bino li sulikolo ya nini ya liso tozo kosenga mu kwantombolo a changer cabinet na ye bon était combattant La mafia. IDP c'est FIFA IDP c'est FIFA lobi bolanda ki tenge Yesu ki tenge na ki clair na ba parole na ye abeti c'était a lobi on a sorti à gouvernement tozo c'est la ka mu kwantombo mo amai mais c'est propre Fatiba clair. Combattant d'élite, yango tokoye bisabino boza la calme. Déjà, basilisi masolo nyonso. Déjà nazo bisabino mu kwantombolo akenasima. Mu kwantombolo Fachi Beton l'homme de Bikou Rouge. Papa ya maboko pembe. Na minute à partir à lobi na 21h inde. Na Kinshasa. Parce que na bisabino na Qatar Fachi a signé ba contrat papa balakisi même oyo tobengaka. Parce que la population à Qatar, sur le bango, au produit, au pétrole, parce que la usine, mon qu'on a bisayo dans le salle matin. Bango, basimi surtout au énergie. Mais, balakisi mou kontombolo, babilo qu'on a n'enga sa balzui, ba soutenir biso, au moralement, pas physiquement, na au chintu, au misolo, au mbongo. Yango na ebisi yo mbongo wana ndenge tokocha ngo na budget na biso bino moko bokoyoka budget ya mboka bokoyoka nini combattant na soka te bokoyoka nini combattant d'élite toyebisaki bino gouvernement ezobima biso musala na biso eza mpona kosurveiller bato nyonso yango nazoyebisa yo combattant oyo tobengaka papa mboso eloko asali na assemblée nationale biso pe peuple congolais tolobi ete batu wana esengeli basala bango umugama yaya bakombola bango ezali papa otali lokola oyo tobengaka mai ya kotumba bazali barebele oyo barebele te papa otali donse wana bavandela ngo epa jani mabunda liyoko bino olobaki mboka ekoavanse te mais au Kenya liboso te tala le ndenge ba dossier bato bazo ba ndeko na biso ba congolais ba ndeko na biso boko ba congolais bazo kufa na S ba vandi na kati ensemble bien ba cravate yango nazo yebisa yo ba oyo ba bomba mboka oyo o soit disant bato bozo benga bango ba intellectuel boli misala lelo ko na aloba ba lecteur na bino boko ba fote bino na S boye na Kinshasa bobandi ko soma manduki po ba kega toujours ba bango yango to signalé congolais nyoso bote to signalé congolais nyoso bote avant qu'on vote mutu la nana na kombo na ye so moni kombo na yezo alphabet mobimba boye ba déjà zali mororo ina kombo mulai papa moso biso peuple congolais parlement sans formule ils ont soutenu à 100%. Tolobi était, Bolanda qui lobby Jamba Kabunda, Akenda qui le plus loin. Il y a quoi annoncer quoi, bisa ba député wana. A lobby de to sala wa to banga mutu. Ya. Pour répondre à rapport, bisika ba santira combattant. Ba député wana ba sakanya ba congolais mingi. Jamba Kabunda lobby boy. Tozo rappeler bino ba député. Ne fisque soki tobandi kokanga bino boye ba ete tokotala oyo tobenga ba immunité parlementaire na yo te yeba kende tozali na tokobanga bino kokanga bino moko na mo kabunda yo kaka yo kakabazi na ye Fatiba yango esengelaki de pespoise au pouvoir parce que pour tout le moyen to soigner biloko tout pour Kabila tiki salité à kosakanate Kabila tiki salité papa lobi bolandaki Bosco Tangana combatana lobona lobate lobi Bosco Tangana lobi ba confirmer ki otobengi peine na ye d'ici na ebisa ki bino lundi le toya ki na parlement na ebisa ki famille à Charles Catalana Michel bakendaki officiellement qu'on déposait dossier na CPI pour na Hippolyte Kazembe kana yango Kabila comme on sait ka biso opposition ya nini yango tolobaka ba mate foli ba fani na Kinshasa basala ka ki théâtre basala ka comédie ka kobina
Yaya toyebisi bino opposition okonyo komo opposition ezali pasi bisiko ozali toyebi Etienne Tshisekedi wa Mulumba na charisme na ye communauté internationale abanda koyoya koluka ye Etienne Tshisekedi wa Mulumba abanda okende devant communauté internationale te communauté internationale chaque temps baoya na limité ya avandi ka charisme yo kansi charisme wana poso wango lelo charisme wana eyaka lelo te Nzambe akoya kopesa ko mutu mususu dans la vie babetaka tolo tupo toyebi bien charisme wana Nzambe apesaka ba congolais ako kopesa étranger te sinyo te akonyokola biso akokende bapine batoboli o nakomi présent ya bapi IDPS FIFA yaya yango nazoyebisa yo na minute Bosco Tangana a parti à lobby a confirmé papa a confirmé peine na ye ba yo comprendre que ba crime asalaki na République démocratique du Congo ba congolais mutu bakufaki nyonso na Bosco Tangana imprimérien a lobby nga azalaki na ngai na vani na nga na Rwanda Kabila azalaki camarade na nga totanga na ye mutu abengaki ngai na nga na Kinshasa o to salaka cop wana ya nini ya koboma bandeko no congolais mais tout le monde mutu mo lokola Jean-Marie Kasamba zote na télévision azoyebisa yo Kabila azali mutu asanga lubango toyebisa Jean-Marie ozali ke o Kabila azali congolais mutu asanga lubango ayaya attends IDPS FIFA toyebisi Jean-Marie Kasamba toyebi bien télévision ozali nango ezali oyo tobengi ba matériel ya NTNCD toyebi ndenge oyo tobengi télévision ozali wana Kabila pesa yo oyo esalaka publicité na ye mais tozosenga na papa IGF Gilles Alingete alandela biso ba matériel ya télévision boyo te combattant IDPS FIFA combattant to se valé ba face ba déclara oyo bazali na ba mingi na ba DGM papa bazotonga banda soko banda koleka même ba ministre détournement de public bazo détourner ba bien public bato azolobela yango te papa soko moni ba déclara kende na ba port kende na ba po ba de parce que Fachi azoko plaider mingi ba investisseur fallait baya ko investir na mboka na biso mais kende ko tuna douane yaya kende ko tuna douane ne bisayo kuna ekomi lokola mbote alikasu combattant soki tobeleli te yeba bako bakosauve mboka ezali nga na yo parce que Nzambe asala na mutu na mboka apesa ye mission oyo okenda ngo na mboka même bakongole musu bafani libanda Nzambe parfois apesa yo mission moko ko sauve mboka oyo à travers maloba na yo à travers détermination na yo mais botala bandeko na biso bana DGM yaya badekala bandako bazotonga tokotolere yango te yango tozo signaler na papa Gilles Alingete akita na DGM tosengi audit général na DGA na OGFREM na OCC na DGI yaya combattant toloba te soki olobi te muku atombolo moyen yo kezate mais il fallait toyebisa muku atombolo po makambo nyonso ekende na nzela boya basel congolais bozo dévoiler système Fachi alobaki ete elongo na biso nyonso akokende kodeboulonner système ezalaki en place boye te combattant baoyo bakoyede Fachi mpona kodeboulonner système ezali nga na yo IDPS FIFA yango na moment oyo torapele muku antombolo akende na DGI akende na DGI OGFREM OCC DGDA akende mbangu parce que nayebisa yo tracasserie baopérateur économique ebele baye moko signalé biso alobi naye na plus de 5 conteneurs ba 5 conteneurs ezali na matadi mais bazosenga ngai $800,000 mpona futa na conteneur moko ba conteneur wana aye na bapareil oyo miyibi omoni appareil traitaka cancer alobi naye kotia ngo ya ofele à cause Fachi abengaki biso nyonso toya koinvesti na mboka mais makambo ezosala kuna makambo esalema kuna na port okoki kotolere yango te yango biso tosignale muku antombolo tosengi audit général bakota kuna bavérifie bamororo batondi kaka kuna IDPS FIFA mise en garde oyo tobenga na badéclara
topesi bino mise en garde tokoya kosala audit na bandako bozotongisa à cause ya mbongo ya peuple congolais UDPS FIFA combattant d'élite lobi bolandaki oyo tobengaka Jabodo nani oyo tobengaka Godin Poi na assemblée provinciale papa tolobaki cette fois-ci il fallait qu'on soit la classe politique tolobaki to se valait face Fatia lobaki na époque nangai na ko décourager ba musu na scène politique bon était combattant il fallait to que na ko décourager et belé na scène politique j'ai Godin Poi a déjà ba signaler pétition l'assemblée provinciale pour être ba dégager ba tche libanda biso toko biso tolo bien Godin Poi azali membre AFDC mais biso ba congolais soki to moni ba député provincial balingi pe bango basala changement nangam na bango tozo permettre bango basala yango parce que lobi na S bakangi un jeune congolais azo tekela o to bengi ba ADF Minduki yaya na koyebisa yo na Lualaba lobi bakangi plus de 15 conteneurs sans format il ne peut se vivre na Lualaba lobi pe lisusu yango to signaler DGM na biso tobeteli bino maboko isika bozali ko travailler na plus de 15 conteneurs oyo tobengaka ya bacoltan elinge kende Rwanda bakangi yango nazoyebisa yo talaka mayele ya bato parce que bakomisaki système wana ekomaki habitude na bango basoya na kini tobenga bango baboss baya na kini tobenga bango baprêtre cette fois-ci toboyiki muyibi tolingi bambongo wana ekenda na kesi ya l'État UDPS FIFA. Tozo rappelé Kasongo. Tracasserie ezobanda na Chang. À partir à 4h. Précisément au Tobenga na route BKTF. Tomoni naimoko na présence tanga na tongwa lelo. Na moni ba policier na ba pince. Na ba tenai. Yaya na yebité baza ba gister ou bien ba policier. Bazo pindola même na ba plaque. Ba plaque. L'air tozo pour ça permet la police ba lobby était commandant na biso ya commune a lobby était bilanga na biso ezali ba civil par rapport à biso dozo salaire té mais lobby salaire na bino sala le plus moyen pour kitaka na terrain bo pela ka ba comprendre té bandaka songo akoma ko kanga bango na moyi ba ko bo sala ngo na butu ba banda 4h yango tozo signaler service oh tobenga ya auditorat tolinyola mukaka tongo pe o camoufler bisika wana na tongo ko monete tracasserie yango omona kuna transport eza passe UDPS FIFA biso tobeleli kasongo benda ba policier na yo mato combattant d'élite awa na yebisi yo sorti ya gouvernement kalami tezobima mais tozo signaler congolais peuple congolais bisika ozali toali na droit ya soutenir gouvernement na biso toko kende inde na palais du peuple pona ko soutenir gouvernement UDPS FIFA toko zala biso libanda pona koyemba sorti ya gouvernement po ete tolakisa bango ete nazoyebisa bino sauf imprévu dimanche ko raté te ngana boy koyebisa yo lelo bielobi mais dimanche ko raté tant gouvernement ko bima biso toko beta maboko bisika tozali to kende na palais du peuple tango parler du peuple pour Mikolo Bandi pe Mwasuma parler du peuple comme ya bako tango papa mboso nyingisa ki bango lobi ete tozo tanga bakombo ya bato basutela ba groupe rébellion na yebisa yo ba député musuba nyingana kina kiti ba musuba telemi ete ko sala déclaration pourquoi papa mboso pourquoi ke kotanga bakombo wana to yebisi papa mboso ko banga te tanga ya yango kozali UDPS FIFA to belo loboko likologa ngaba bona lelo ngai na sukiawa na pesi président après ça mission actualité merci ko betele quand même aboko